bandeko na biso na baza na opposition ou résistance babité ndenge ezali awa totambola na likambo etali prolongement oyo baza kosala ya état de siège tokomi wapi depuis état de siège za kuna bakonvoi yebisa biso kuna banani baza na simato nini ezoleka je te dis là bakongomani ya ta ya ngambo wana ya Ituri Beni ya partout dans les provinces bakozala balabala madame soki de bakongolais batambola depuis gouvernement le babiloko kita biloko ezokita te voilà ma marche il faut ça là moi je ne suis pas contre d'ailleurs il faut ba marche ya bongo ezala pour interpeller le gouvernement na ba promesse na ye tout soit na ba décision na ye o ezana appliquer te ba na ko appliquer. Je prends le cas du Kamouya RAM, bandeko bazana la mukana, mingi bazana ba téléphone ya ba Android et tout et tout. Oui, situation à RAM désolé bon. Est-ce que bazana ba charger na bango ba prester la communication, ba communiquer kana peuple. Ba bango baza ba tu peuple. Mais dis-moi peuple là où c'est retrouvé na mambo priorité, il y a même le congrès à élection na moko. Tout ce qui est na élection. Mais messieurs et dames, les questions de vous déranger concernant vos activités publiques ou VIP. Dardo Multiservice dispose pour vous ces véhicules de luxe pour vos activités comme mariage, anniversaire, collation des grades académiques et autres. Venez nombreux pour faire vos commandes et vous ne serez pas dessus. Nous sommes situés au stade de Martyr de la Pentecôte, entrée 5 local 2. Contactez-nous au numéro plus 243 81 70 80 967, soit par international plus 1 64 79 78 36 17. Dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, Dardo Multiservice vous facilite la tâche pour vos achats de véhicules de luxe de $5,000 jusqu'à $20,000. Vous pouvez déjà passer pour voir nos Range Rover que nous mettons à votre disposition avec un coût très abordable. La BMW, Tunda, Mazda, Infinitif et autres. Visitez nos installations qui se trouvent au stade de Martyr, entrée 5, local 2. N'hésitez pas de venir voir la réalité que Dardo Multiservice vous offre. Très heureux de vous avoir renseigné ce moment, fidèles téléspectateurs de Dardo Télévision. Oui, madame, l'émission Nabino. Avis du peuple. Alors, je tiens à vous rappeler que nous sommes en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Avec moi sur ces plateaux, très heureuse de recevoir les directeurs managers de Dardo Télévision. Il est aussi porte-parole. Il y a Fachi Kriko. Il s'agit donc de M. Moïse Mbouy. Avec lui, nous allons parler sur la marche de la Mouka, où ils ont prévu pour le 29. Il y a moi, donc ce sera déjà le mercredi. Nous allons parler aussi sur l'élection et gouverneur où vous allez dans le mois d'octobre. Nous allons parler aussi sur la rentrée scolaire. Moi, Mbote na yo madame Estine Fataki et puis mbote na bakongomani banso bazota la biso en net moment na banzeti bazali vraiment ébélé parce que émission na yo oyo tikanga na pesa yo eloge pelongo nya ezali émission au soki tolikia tout sera vraiment coup de full mingi et pas bande kona biso ya diaspora pourquoi pas bande kona biso pe ya école Congo démocratique parce que to mesana ko ya na ba télévision boy pona ko sala ba publicité na biso te mais surtout pona ko bimisa makanisi to pe ba piste ya solution pona ko tchana disposition ya bato batali ko kamba école encore une fois de plus merci d'être avec vous na plateau ya avis du peuple. Ok, merci beaucoup, moi Mboka. Déjà sans plus tarder, nous allons aborder la thématique. Le marche à la Mouka, ils ont prévu pendant le 29 donc le mercredi déjà. Analyse nos années par rapport au marche à la Mouka. En tout cas, madame Estine Fataki, nazopé sa bande konanga sur la Mouka mboti mingi esika bazola na biso, mais moi je pense que marche wana ezali non événement parce que sengeli bo retenir déjà que bande konanga sur la Mouka basalaki marche na bango mokolo si je me rappelle bien mokolo ya le 15 mokolo ya le 15 septembre bango moko so basa la auto évaluation ya marche na bango na évité sur 10 va reconnu pesa combien parce que to yebi yango na Kisasa awa to yebi yango na partout dans le monde likambo etali ba marche pacifique, to marche à bailli politique, to marche à société civile, madame Estine, jamais tout le monde a un RDC et ben na transport, toi as eu voiture non, je ne pense pas. Marche non c'est motaza na facilité au tambola to sanini. Atiki bato ba ko tambola terrain ya mati mutu ka c'est pas. Mais eza siko modèle te pour na leader politique. Oza ko mona on a ko pesa ndaki ça exemple ya papa Etienne Tshisekedi. Heureusement moi pe sona mais sika azali mon limbo na mepe manakimi. Okomona marche ba projecté yango papa Etienne Tshisekedi la banoz ami na résidence ya 10e oui. Mais au kozala nga nazo yebisa yo sérieux wana je travaillais dans une chaîne nationale donc pas dans une chaîne nationale ba marche à bon monsieur zala ki tozali na obligation ko pas na biso déjà ba 5 heures
okoma déjà na station oyo bande nini ya ko remplir ba responsabilité na yo okomona ce comme déjà ba 8h 9h ba vrai kinois ba vrai congolais bazo comprendre de quoi je parle na likambo itali ba marche okomona 8h 9h et mane ko sala paralysation vraiment ya ville et ça même ba dans entreprise publique bande ko bima tongo parce que wana na ibna zala ki reporter ya journal moro télévisé au kita na banzela na ba entreprise publique ko to sala ba constat ko ba si réellement ba administrateur ba DG ba yé pour répondre favorablement na musala où ils a mikolo parce que opposition là c'est normal parce que UDP c'est ça monene quand même ben UDP c'est ça monene mais na plateau na awa mona ba analyste politique et belé na campé à la monka ko se comparer na UDPS ko ba ke ba ko bazali populaire donc moi je ne suis pas dans le discours il y a UDPS la monka qui est populaire mais ngana ngeka na tali sabaimbo ka intérêt pe ba objectif nini tozela ka après ba marche ba ndeko ya la monka il fallait ba ko yebisa ba kongomani mokolo ya 15 tout ça qui marche na biso voilà où ezaki comme ba objectif na biso voilà sikato atena qui to voilà isimba kité mais ce qu'on on a plateau na bango plateau na biso a plateau na yo ba ke marche na bango le 15 ezaki réussite totale ce ezaki réussite totale alors nini bazolo ka suko sala pour na marche ya mokolo ya mercredi le 29 ngana zo benga ngoza mais malheureusement ba ça ba marche là c'est un problème oui ya mona zo ba parce que congolais nyo ça libre ça le lingi mais nga siko naza ko lancer appel moko na ba congolais ba ba ko retenir eloko moko boye madame Essie ba memi biso na ba marche ba memi biso na ba sitting oyo apporter jeune moko eloko moko te oyo apporter les maman moko papa moko azola na biso eloko moko te bato wana nyonso zomona na bazo sala intérêt personnel madame Estie bazo sala apporter le côté selon vous pour ce moment na yambi mutala muka awa c'est biso qui apporter quelque chose oui ça ba point de vue na ngai mutala muka wa ko ya na plateau na yo couper sa point de vue je m'attaque pas na bato ya muka na ngi na lingi na zala vraiment très clair na ba ndeko belé bazar na biso je ne suis pas contre la muka parce que ezali pe na ndeko na biso constant muta papa zo sala marche na yemo kwa le 29 azali na mo FCC donc azo lobelande bato bazali na likanisa est-ce qu'ils allaient pour l'intérêt avec les Congolais, madame? Je ne pense pas. C'est selon de Moïse. Ceux qui vont dégonner en opposition ou résistance, habiter, n'engagez aller tout tambour dans le Cabo Italie. Et prolongement au yaza kosala ya état de siège to komi wapi depuis état de siège zakuna ba kozwa yebisa biso kuna ba nani bazana simato nini ezoleka je te dis là ba kongomani ya ta ya ngambo wana ya Ituri Beni ya partout dans les provinces ba kozala balabala madame soki de ba congolais ba tambola depuis gouvernement le ba biloko kita biloko zo kita te ba voilà ba marche il faut ça. Moi je ne suis pas contre d'ailleurs il faut ba marche ya bongo ezala pour interpeller la gouvernement na ba promesse na ye tout soit na ba décision na ye o ezana appliquer te ba na ko appliquer. Je prends le cas du Kambuya Ram, Bandeko Bazan la Moukana, Mingi Bazan ba téléphone, il y a Android et tout et tout. Oui, puis situation à Ram désolé bon. Est-ce que Bazan va charger na bango à prester à communication, ba communiquer kana peuple. Ba bango Bazan ba tu à peuple. Mais dis-moi, peuple là on se retrouve na ma priorité, il y a même le Congrès à élection na beaucoup. Tout ce qui est na élection mais ne sera moi on pas l'intérêt na bisanya ça. Bien sûr. Bien sûr madame, mais nani ozo mona mona surtout na yo. Nani omoni na ngambo o ya société songolo pakala na parti politique a télémia le bel camera. Nani a organisé marche na pesi lenge wana Joël Mbotimini c'est un jeune organisateur un jeune je te dis au azali politique marche pour na ram et puis na oyibiso à ça l'activité wana réussite totale bien que n'a pas un jeune moko boye bon na robata bimi junior toi c'est le rodo parcours à Muteba na Bongo mais c'est un jeune qui n'est pas trop connu sur scène na biso ya politique et ndenge na biso bandeko na biso ya lamuka ndenge bandeko na biso ya manojek que ceux qui va lever na bana Congo na biso que ba marche no komona ke ko paralyser vite ba ça la marche bana Congo mercredi on a balabala to lo ba non escroquerie ya ram mama ezana bato ya IDPS ezana bato ya IDPS sur FCC ça quand ndeko Joël ça ka marche wana mais moi asa ya lamuka te ozotu na question pour na marche ya lamuka so tu vas pour na Joël na webs non parce que au soulever point on a le but on a pas résultat non parce que nazoba poids politique siko ya mutu ou soit poids ya société civile ya mutu kosangisa te na la biso ndakisa société civile ya ndeko Jean-Claude Katende to ndeko na biso oyo Jean-Scap Piamba osangisa mona mwana abota misika société civile na yaza ko créer na 6 mois 7 mois. Vous comprenez parce que société civile va ça mais l'obédience compte ndeko Jean-Claude Katende soit pesi le loba même le président de la République azo avec considération ndeko Joël na minimiser mais ndeko na biso o bazali na aura parce que la muka ko diminuer bazana aura na bazana place bazana place na muka na biso yango toujours ba ke peuple wana momba bazana peuple yango zo ngai na zo ba marche wana ezo na fiasco ezo simbate po peuple azo se retrouver ti et puis peuple wana comprendre que ngai mutu wana zolonga pa na yazolonga na jeep azolonga na boy aya maso les ayi et puis tala so ba complace le roi parce que système régime oyo et comme na ngo régime ya batela bato na ba marche bazo wana peuple na se bino na mutu ko oh
Yebisa bato ba escorter tambola na se, mais bato na bazo escorter na kati ya madame, ça n'a pas de sens. Non, mais batambola puis makolo à un moment donné, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Banda marche na ici ko zali, so fanda na kimbantseke, banda ngo kimbantseke, ti bobima. Et puis chose grave, na évidemment ça va kosa ela côté ni mpo ki ba décision ndeko. Gentiment ko bilambaka. Il faut qu'on respecte à sa gouverneur ya vie. À sa gouverneur de la vie. Ba mo loka ba tenir que vous allez peut-être ba bi bisika ba obandela pe bisika ba osukila. L'élection ba gouverneur ça bientôt na mois prochain déjà en octobre. Quelle est votre analyse? Côté wana na ngina pesa le monde ya mingi na VPM oyo ya intérieur musala kitoko oyo depuis aye azakosala na kati ya secteur na biso en tout cas coup de chapeau et puis ba comment bazela ki ba moment au fort to lemba ki na régime oyo zalaki ya ko zwaka batu po azali na famille politique songolo ya ko zwaka x po yembelaka autorité morale ya ko zwa songolo paka kokende to linga ki vraiment mboka eta molaboe moto azako mériter na maponomi azwa ebonga wana. OK. Lelo nazako sepela parce que toza ezali parmi toza na plus ou moins 14 provinces où ezali touchés par rapport à ba élection. Ngana ko senga na ba député na biso provinciaux ba yebana ko ta la choix ya peuple ba yebana ko ta la bateau bazo incarner vision ya chef de l'état nazali a mandaté te pona kolobela ke non batu kaka ya union sacrée fait mo baleka non et ça ina batu mso ba koza la baza ba indépendant mais baza batu o baza ko incarner idéologie to vision ya mokonza mboka to baza batu o azala na ye politique te mais asala baction belé na province wa habité le quoi mano sala ngo tant sous na raison fondation na ngai cette fois-ci na lingina na sala po na bandeko na ngai pe na kota pe na kati ya gouvernement congolais. Moi je pense que bato wana bazali mieux placé à rejoindre soutien il y a population et puis il y a ba député provinciaux na lingina chité na kamotali ville province à Kinshasa parce que tozali a na Kinshasa na loka que tout au début lobby yango et ça na lingi moko il faut ba député provinciaux ba que moi namboka aron moko nazali choix ya biso base choix ya la population congolaise c'est un jeune quinois au ayebi problématique il y a quatre coins cardinaux dans Ngakoloba il y avait province à Kinshasa azali muto ayebi ba réalité ba Dieu fait quelle était au yovi province à Kinshasa zarango. Je ne dis pas ici si haut que non de quoi base qu'on a yenda koya à ko faire exécuter qui mopeto à koya ko sala à ko check non azali muto oyo tango akobanda pe kokita na terrain na conseil de ministre na bango akobanda ko rappeler siko le titulaire akobanda ko lobela pe ba ministre sectoriel nyonso côté éducation côté insécurité côté aboy po azali moto ya terrain na bandi te naza ko lancer appel pa ba député toyebi que système mais tout monde ndeko moïse tout monde pe bato ya terrain mingi ba kinwa pe belé ba zwa pe place wana tout monde pe makambo malonga te ni eza ko rassurer biso ke ndeko arobase mukuna osala makambo malamu so na tunyo bato ya terrain ngoni no yebisa ngai monsieur za ngai yo ndo rotuna mituna bakongomani bazotala biso bayebi ke ndeko Moïse je mets quiconque à défi awa gouverneur mon côté to vice gouverneur mon côté azala muto terrain na boka na biso en tout cas là nazoloba ba congolais bazo non bazala pe ba congolais non nazo benga rwandais te na benga te so ki Brazzaville na oloba bato ba gérer hôtel de ville à Kinshasa basa ila kala bureau ce va c'est bureau te il faut monika aérosol moko sala mi côté wana mais ils a très scandalisé ne ba yeba kiti non peuple ça na posa ya wana te oza gouverneur de la ville et sengeli oyeba tous les quatre coins sengeli oyeba secteur na secteur les otambola et sengeli ka te tango OK ba criminel ba komo ba batu to ba komo sa batu boina lemba nde yo kiti na lemba non il faut ça la mosala na yo ko contrôler ba beaucoup mestre na yo wana na pesi ku chapo na ndeko Gentili Mobilamba ka to monaka ndenga ya na idéologie ko sanctionner quelques bourgmestres au basaki sabotage to ko benga yango to bazalaki na non évolution ya kini bopeto chaki bango na ba sanction ku chapeau mais isingele bosuka wana te il faut tango to lobi kini bopeto to mona kini ko Gentili Mobilamba akome ko sala oui akome ko sala ba descente ko to bika wa kitana kimbanzeke bakomo yo kombo la presse non kini bopeto za kombo la presse madame kota na kati ya ba quartier au mona kezali donc pas si pour la représenter il y a moto le biete et sengeli moto a yebi problématique ya ba vrai quinois ya ba congolais moto a sola na ba congolais pour de quoi basi munguna aroya pena na makala bana makala ba ole gani bana makala ba zolela koto nzele sate bana makala ba ole la insécurité courant to sala ngolo la délestage courant to sala ngoya nyongo tama okena mo acquis des droits ba ko fana ensemble na conseil de ministre neza wana a betimbela bazuka de cause madame Messinia moto zolo ba boye na ba député na biso provincial APK Assemblée provinciale de ville Assemblée provinciale de Kinshasa basala choix ya base biso base to sengi de quoi romukuna azali na compétence et puis baliki aike na tamu ke kaka batikali na moi pour ce ka koti wana botika na sui na ina ne quelques mois
mais à kosala biloko moko ba exploit oyo ba kongomani ebele ba koya ba comprendre que te ndeko aromo kuna zaki vraiment choix ya base. Voilà, tout peut s'en décorer kuna chance. Toza ko espérer que arosala makambo ya minene. Mwana mboka Moïse Mbui rentrée scolaire eza bientôt là. Boya ki na plateau na les gars na plateau na nga ke biso tarde to sala boy to sala boy beaucoup mieux wapi. Merci beaucoup, Madame Essine Fatah, qui je pense que Bissonatar, tu as un système moro ya déjà l'éloté, tu as la télévision, tu es capable de faire ça, tu as capable de faire ça. Fatih Krik, ils allaient disanga na biso kama mina maman Janine Malitou Mukala. Ils allaient structure karaté za la Kinshasa. Tu allais implanter, tu allais mieux implanter dans la province. Pébélé, tu as na Congo central, tu as na tout le Kasai. Tous en Kinshasa, tous en comment on appelle ça, tous en province Équateur, tous en province, tous en côté, tous en Okatanga, tous comme déjà kuna. Donc ils allaient ici car aux activités, tous ça la mappé au même moment. Donc tous en focalisé dans Kinshasa, oui Kinshasa ils allaient ici car institution est fandi, mais rentrée scolaire oui que sauf en prévu ils allaient les 4, mais déjà la moi nous cause à la repousser moqué, il y a mon monipe que recadre qui biso moqué na maman mon consommation totale que non, tu crois que oui ça peut être oui moka biso mais ça n'a pas un système abé tu le battre que année on est bané les araya repousser na régime que mambu ya rentrée scolaire aux abon non oui covid de beti biso mingi bareta ils allaient pour na bana alors biso aussi to bongami na ko biso que biloko pour na bana que là c'est ezali donc aux la kaka go ya maman to aux la kaka go ya maman présidente parce qu'il faut voyer que activité na lobby no ba développement ya Kasai ba sangana ki lisusu pour na ko raisonner nini ba ko sala pour na province na ba ba notable nyonso bazali wana basangana ki autour d'une table ba villageois nyonso na ko benga bango ya ba coin ya ba village nyonso ba yaki wana pona koyoka et puis ezaki na retransmission vraiment on dirait que na yebo la présidence waza ko kana pe ko sala ngo pona Kinshasa utambu sa vision na ye mais je pense que na matanga quand on sala moti journée. Non, mais on est là, ceux qui rentrent scolaires, ils allaient pendant les 4, tu ça le plus vite. Ceux qui va confirmer, le ministre Tony Mwabakazali va confirmer que vous allez les 4, le lot allez le 27. Je te rassure, avant fin un mois, ou bien déjà depuis 4 octobre, au monde a biso na orphelinat, au monde a centre de formation, na centre d'hébergement et belé, tu rekenewa na pona kotika soutien na biso. Mais il a signalé que le besoin moi à long terme, tu as comme ça s'appelle moko ya biso na kati ya Fatih papa Didier ou tu zaï kokunda lelo. Tous allés à mon équipe il y a tard de télévision multi service basalité parce que basali représenté na aumônier pasteur Isabou Kassa basali CG il y a Fatih Krik donc condoléances na libota papa Didier na tard de Mobimba pe na maman Janine Azala Makasi parce que ko bongi s'appelle moto azaki pene na yo fort na kata lisanga eza la moindre des choses mais biso le quoi toujours partenariat wana ya ko informer kaka ba to kolobela mboka ndo moni mo équipe minimum tozali awa pour na ko travailler mais de l'autre côté ba ndeko la dernière demeure ici il y a CPLI qui ne vous fait pas. Voilà, mes condoléances à toute la famille de papa Didier. Je rappelle que vous êtes directeur manager Yatar de télévision et puis porte-parole et à Fatih Krik. En tant que moi Namboka, Yebisa Bissona nous c'est entre union sacrée na gouvernement, bananyo moni ke baza actif, ba ça me ça vraiment comme il faut. Très bien. Question na zone ya makasi parce que ba te belé baza ko loba été de kombui misali les abosali maté gouvernement ba yoso yo ba détournement na ba détournement toujours comprendre été OK a IGF ta masali ba rapport na pour na pe sport ainsi de suite au biso to ko loba ke eza pasi ko ka na gouvernement ba yos so qui ba détournement yo ata to ko confirmer na noté na IGF mais voilà mboko ba détournement o zala na ko ka zande ka na gouvernement on ne bazoka na bango. Non, en fait, les systèmes ont été implantés. Les systèmes ont été implantés au Mokondiamo Katelemela. Kozwa mbongo na trésor te mbonga ba contribuable congolais au ba monnaie da kapasi ba ko cha po etonga mboka po espesa ba emploi na ba jeune yozo kozwa ngo et puis ezo sa pasi po ezaka des millions en millions. Na okana noté détournement moko boito intention ya détournement il y a $1000, il y a 5000, il y a 10000, à 20000 et ba na kaka oka 10000, 20000, 30000, 100000, 30 millions. Vous comprenez? Ils ont fait ça vraiment pas si mingi. Si seulement aussi que rapport ya IGF wana eza livré ya moto ko senga na justice pour na secteur na monsieur sport en tout cas ba na kozwa ba précaution na mona lombango pour na ko informer bena ba kongomani to ko pesa juste naturel pour ba na hôtel likabuta ba détournement plus de 1 million wana na secteur na biso ya sport et kozala elo mingi ya ba congolais ba yeba mais tika wana lingina pesa merci na bato baza ba warrior sa solo baza ko travailler ndakisa maman na biso Adèle Kainda wazali ministre d'état ministre
ça y a portefeuille maman on a zali ko travailler madame Estine Fataki nazo bisayo je ne sais pas si on faut na benga ye ndenge nini parce que nga na système moko ya ko pesa ba éloge une motivation si comme dans ça maman malam et on dirait na sali constamment on dirait basinde bazo travailler makas nazo bisayo c'est pourquoi je comprends que mokonzi mboka pe na ba discours na ya prometa ki basi singela ça la promotion de la femme pe ya bilenge basi wana bazu vraiment conscience na gouvernement ba ailleurs okoyoka ezali moi pasi ezali moi pasi tant ba ke basi baza déterminé ata na ba régime pe leki akalo ka moi ça détourner c'est vraiment difficile ezaka mibali oka basi basala la exception moko boye na musala na ba mo pe moi ça luka toujours à marquer époque na a marquer histoire na dit maman Adèle Kainda azali moi ça zo marquer na portefeuille wana je te dis ba ndeko na biso kuna na ngambo songololo o ya Sinat bazwa problème depuis des années les Camo Italie cimenterie nationale wana de Kimpese bazwa problème il y a problème mais depuis que maman Adèle Azana a yambaki délégation ba ndeko na biso Sinat na bisayo ba kei na gain de cause moko ya makasi pe a prometa ki na bango était situation déplorable nyo ça wana a comme ça message pe aki de droit ya moto ko senga na IGF et sengela ki indépendant ko tala nini za ko leka wana na Camo Italie cimenterie na biso nationale de Kimpese wana po ezali eloko moko e fanda depuis kala ba kongoma ni belé bazali soki za dans la situation déplorable et à ça la kitoko mingité na ko pesa lisusu longo ya maman Estine Fataki na ministre a otoni moi bakazali au moins tant na ko betali solo na lobby ministre gouverneur azala ya biroté des ministres a otozo ya EPST azali ministre ya biroté aza ofuro moulin na terrain lelo ba enseignant na biso baza ba retraité ba ki ba retraité ya cela bazo toucher ba 1500 ba $2000 o isali mana noté c'est quelque chose ya ko applaudir lelo ministre azo kitaka na ba province mona ki ba lancement ya ba prévu ya ba na ba tena fait ba na ya ba humanitaire wa to ute ko ka ba soupçon moko les choses que non déjà liste ya ba laurier bimaki ainsi de suite non excellence à quel bien sûr il faut faire bien les choses madame o ba on est ko sala yango pour wana oyebi pe résultat ba finaliste ni tozwaki ndeko toni moi bakazali azali kolinga kotika modèle histoire ya malamu le finaliste au komona ba ko publier bazali bana o ba mérité bazali bana o ba ko défendre parce que maman Denise ko chapeau na fondation na EP wana ezali ka liste likolo liste ya kotala bana o ba ko za baloria ko benda bango ko yana bango na fondation Denise Nyakero repona ko kenya na bango lisusu ko za ba bourse bango tanga libanda pona ko yeba na ko apporter quelque chose de plus na kati ya nation congolaise et puis na ko pesa isusu longo na mingi na maman warriors mususu maman gouverneur ya province ya Lualaba cette dame maman Estine na o mituna est-ce que azoka temps ya kufana pe na foyer na ye est-ce que azoka temps ya kope matope na ebité province wana ba iba gouverneur ba la province wana je ne peux pas faire de publicité mais madame wana azali na secteur nyonso très sensible oute komona awa d'ici la semaine ya tourisme za ko banda wana azali wana oute komona 20e championnat ya athlétisme ezali ki lancé na madame Fili Masuka Saï donc azali maman o aza ko travailler vraiment comme une femme comme une mère na kati ya foyer na et donc yé na foyer na biologique restreinte wana ndi tozomona amemia mosiko na kati ya ba activité mususuté na Lualaba non jusque là il ko za na Lualaba o eza primordial pour na Lualaba eza semaine du tourisme o eza ezali eloko moko à applaudir parce que maman Fifi Masuka azali ko vendre à image ya président de la République beaucoup mona lelo na kati ya province là le panneau fort ya président de la République il faut oteka mokonzi ya mboka tango ozali gouverneur ozali bourgmestre ozali Tshisekedi ya province wana to ya commune wana donc il faut déjà la population va comprendre ka il suffit même na ba visibilité ya mokonzi ya mboka ba action na ya sali le so ke na Lualaba ba ko yebiso ko tout que cette dame azo sala pena visibilité ya mokonzi ya mboka et puis azo répondre azo ko incarner vraiment aux ali besoin ya population congolaise naza expliquer que madame Fifi Masuka ko koba toujours na ko sala musala na ye très bien nazali ko sala ko chapeau ba détateur nyonso baza ko ko décourager ko sala ba compte moko ya malamu te ba tweet tout aza côté wana te en tout cas na pesi longo na mingi et puis coup de chapeau maman continuer musala kitoko na ngaki na chité pe na ko pesa de commander ce bâti le ko coup de chapeau parce que il est pas ça ko lakisa ndeko Moïse mo ba congolais que aza ko sunga mokonzi ya mboka aza ko sunga mokonzi ya mboka pe azali sima makanisi oyo azali ko sala mwana mboka excellence bâti le ko beaucoup de chapeau na ye sans complaisance sans avoir intérêt à la kisi ba congolais que 2023 tala bazana union sacrée combien mais monto kisi bongo que ticket gagné 2023 Félix Tshisekedi ou rien tala ba ministre na ye o baza ko travailler union sacrée bar eza toujours likolo bar eza likolo tala ba député
mais ils a pas si madame Estée, ils a pas si nazo batté 2023 candidat ni na la face na Félix Tshisekedi. Je ne pense pas. Si on appelle ça merci na honorable Mbosso Kodia. OK. Warriors mususu yona. Chango za ki tomber. Bato belé bakanisa ke chango ezala kaka clan moko ya bato moko boye. Mais je te dis le président de l'Assemblée nationale, moi Mboka Mbosso Kodia, à la kisaki bana ya chango ke esengeli to accompagner mokonzi mboka oyo. Asa la deuxième mandat na epo makanisa za ngo pona Congo makenda liboso. Et puis bana ya chango ba répondaki très favorablement. Lomi nazalaki na ngambo ya chango na ebisa yo ngamu na bi était ba leader politique basali. Plein ya kosakanate. Plein ya kosakanate, je te dis madame, bato wana ndi baso accompagner mokonzi mboka. Biso to lingité bato bazo ya nous sommes union sacrée. Je suis union sacrée, mais au sala ata action mon côté ya olakisa ki tu es union sacrée. Au sala ata action mon côté ya olakisa pour vendre mokonzi mboka. Nasili sawana madame permettre nga na kotanga warriors moko ya suka wazali vice-président assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Francis Chibalabala. Asala ki pe marche na ina soutien d'institution toujours na chango. Nazoye bisayo bana chango azolanda ngai rien à dire. Plein population à répondre et puis à rassurer la population que bana ya chango pe mokonzi ya mboka ai bango ke bana chango ba pesiye ba voix na bango en tout cas maximum pour 2023. C'est l'objectif ya marche wana. Marche wana ezalaki na objectif ya kolagisa soutien kaka na institution Félix Tshisekedi le président de la République. Marche wana ezalaki pour soutenir les institutions, pas l'institution président de la République. Les institutions de la République parce que basalaki constamment ko batebeli bali ko s'attaquer na institution mboka. Au côté bo eza tribalisme côté, au côté bo ko samba comme na faveur à moto. Tika ba institution mboka ndeza iko tambo na malamu et sengeli to soutenir ndeti je fa ko sa musala ebele ija fa ko sa musala malamu te. Non, ya mon honorable Francis Chibalabala baki tozana na balabala to soutenir ba institution ija fa continuer musala musala kitoko bande ko na biso na kati ya justice appareil électoral basala musala na bango ndenge sengeli et puis biso population to pe sa confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour 2023. Voilà au moins on a vu que va prendre un gouvernement à Alliance. Très bien, en tout cas coup de chapeau na ba politique nyoso bazo sa musala na bango comme il faut. Moi na mboka votre mot de la fin. Mot de la fin nga ezali congolais congolaises fungola miso sikayo ozali 2023 Félix Tshisekedi ouya bako sabinote to fungola miso ami to le spectateur parce que ba détracteur baza ebelé baza komema biso na ba futilité Congo eza na posa etonga malamu Congo eza na posa courant lotiliki ya malamu Congo eza na posa éducation ya malamu Congo eza na posa kimia dans toute l'étendue de la République. Alors, tika beaucoup de ma futilité, on a des réseaux sociaux, ok, na beaucoup de na débat moko oza inutile, kota na débat oza constructive, oy kotonga mboka et ko sala été Congo ya lelo ezala Congo ya lobité, auto bomaki to lelaki Congo ya lelo ezala Congo ya l'Allemagne d'Afrique ndenge mo mokonza mboka lobaki. Un grand merci na batu tout ba pesa rabiso conseil de près ou de loin. Et à vous maman, et c'est une fataki. Merci d'avoir nous invité na plateau na yo ya Avis du peuple. Merci beaucoup Ndeko Moïse. Un grand merci à maman Janine Moukala. Un grand merci à l'équipe Mobimba Fatih Craig, propriétaire de télévision. En tout cas, quant à moi,